Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Bonjour, bonsoir. Ça dépend nyonso bozwami c'est ndeko na bino, moninga na bino, congolais et congolaises, c'est Noëlla TV, babona Noëlla TV, balanja Noëlla TV la famille. Na pesi bino bambote bambote na kombo na Yesu. J'espère que biso nyonso tozabi bisika nyonso bozwami. Na Asie, na Amérique, na Europe, na Afrique, j'espère que boza bien bandeko. Tozali na sango moko ya mabe na réseaux sociaux, na TikTok ezokita ezomata sango ya mawa. Tozoyeba pe te soki ezali kaka babese oyo bato oyo nyonso balingaka Benita te, tellement bazalaki deja banda Benita azalaki na zemi ezokita ezomata kaka o mwana wana azali na malformation, mwana wana akobotama te, azali bien te etu toyebi te soki ezali vrai ou faux tozoyeba te bandeko. Sango ekweli biso ekomeli biso ke ya Benita auti kobota mwana azali bien te, mwana atiki mokili bandeko. Vraiment, Benita, mes condoléances, courage, courage. Nzambe mutu apesaka, nzambe pe mutu azwi. C'est vrai, ce qui a solo akufi, gloire à Dieu. Mais ce qui azali ezakaka, azana état moko ya malade, baza ba minganga, baza na kobundana po abika, vraiment, nzambe akumbama. Mais, ce qui ezali ke mwana akufi, Benita, zwa mayele et surtout bozali bato ya matalana, bozali bato ya barando, boza neti bato moko bozalaka na eloko bowelaka na réseaux sociaux. Donc soki mutu mosusu aye na 7h10 yo kuna opelisi life pe na 7h01 pardon 7h11 yo po opelisi. Donc il faut kozala na vie moko ya komibomba. En tout cas, na félicitaka Karine Mokonzi. Bravo Karine Mokonzi. Tomona ki réseaux sociaux ndenge ba ningisa ki awa na Karine Mokonzi. Ala kisakaka zemi, ala kisakaka mwana. Mais, abando mema bango kaka na kosa leka. En tout cas, Karine oza mayele. Ata balubaka koza zobo tanga te non. Oleki bango na niveau moko ya likolo. Obetaki bango vraiment ba bal moko ya likolo. Hein? En tout cas, fanda na ozali mama YouTube ya kala. Yo penza oyebi kosaka na YouTube, oyebi penza kosaka na bat na kati ya YouTube. En tout cas, fanda na yo. Bravo Karine Mokonzi, la baronne. Benita, il fallait pe azwa exemple oyande kone Karine bando sa na réseaux sociaux. Hein? Parce que na réseaux sociaux oyo ezana batu o batala kango o batu o balanda ka biso balanda ka bino soi-disant ki boza ba star ka ba star ya sima téléphone ya YouTube ya TikTok poko tuna ba star mususu eske boyebi Benita ba Nigeria balobi to yebi ete bozaka na niveau ka ya ba Congolais pe ya click moko ya moke ezate ke batu nyonso batala ka bino balanda ka bino non. C'est-à-dire que biso na bino oto yeba na kaka na réseaux sociaux. Hein? Mais misala ka on dirait boza ba grand, on dirait penza boza ba star, penza necha ba américain oto yebi, o baza ba millionnaire, ba milliardaire. Mais non, mi bomba. Mwana azali likabu oyo eutaka epa ya l'éternel. Azali lokola diamant osimbi eloko moko eza ya or. Il faut ko batela ye ko bomba ye. Hein? Bomoni Karine Mokonzi ata bazoko kita bazoko matake. Oh, to moni mwana na yo to bimisi photo na malamu bango moko ba bimisa me Karine Mokonzi a bimisa te pona ko lakisa ke Karine aza fort. En tout cas, maman Charlotte, merci. Vraiment merci. Karine Sengaka merci que maman oya botaka yo. Nzambe abakisaka yo Yesu su vie parce que ye mutu azobomba pe azobatela yo na mwana sino te talambando oyo Benita azwi. Benita azalaki sage te amimonaki neti réseaux sociaux ezali place ya kosala nango rando oza na eta moko ya mabe oza na eta moko oza na mutu na kati donc oza mutu mais oza susu na mutu mususu
bato oyo bazokotala na réseaux sociaux oyebi état d'âme na bango te, bandoki bazali na kati, bato ya malamu bazali na kati, bato basambelaka baza na kati, bapaster malamu baza na kati, bapaster mabe baza na kati. Il fallait que zalata na sima ya telefone na yo na sima caméra, olobaka te na sima caméra, mais non. Yo ozomilakisa, ozolakisa nyonso, ozolakisa bilamba mwana, mbeta mwana, ozolakisa. Donc zemi na yo ezali tout donc banda e banda. Ezalaka kaka na kati ya réseaux sociaux, na kati ya barando, mobala yango mpe ozwaki toyebi mpe te, soki azalaki mpe paster yango mpe ya solo e soki paster alukuta ezokita ezomata paster mpe kindumba mpe awa nyonso mpe soki toke tozongi bandeko bopesa Benita faute te, faute oyo nyonso ezali na mobali oyo Benita azwaki. Mobali oyo aprotéger d'abord aprotéger mwasi yango te. Donc makambo na bango nyonso ezobima kaka na kati ya famille mobali yango toyebi te famille mobali yango ata bolingi Benita yango te, mais bolinga ta mwana oyo mwana na bino atie na kati ya Benita, peut-être mwana wana un jour alinga bima mutu moko ya malamu na kati ya libota koko sunga bino en tout cas famille, en tout cas to mona ba famille oya bino oyo ya Ramses oyo famille oyo ya ba essence oyo ya boye soki ya ndenge tozoyeba te yeko paster a ndenge nini ya kindumba boye oyo azobomba mwasi na ye te, azobimisa mwasi na ye partout, azosala kindumba mwana oyo soki akomisi na bastation ya boye ezali a cause ya mobali oyo, parce que Benita alingi mobali oyo ablingi ye neti ye moko amilingaka pe bongo te, amipesi corps âme na kati ya mobali oyo, mobali oyo azosala makambo kaka yango, azosala nini n'importe quoi, bandaki ba cérémonie oyo libota bayansa kuna epai, bana kuna epai, bandeko donc libana ye bandaki kana kati ya réseaux sociaux ekitaka emataka o batikele mbongo nyonso ya papa nsa Benita pe ba folie awa na Dubai ye na ye koleksa zemi ye na ye kosala barando ye na ye mama Benita zwa mayele mwana liboso o perdre mwana liboso, mais zwa mayele courage. Réseaux sociaux yo ekosa bino te, réseaux sociaux pe ekokima te, soko mibomba makina yo omifanda kina ona kwe na yo tika na réseaux sociaux calme, tika bango bafinga baloba batikaka na bango bafingaka na bango une semaine 2 semaines et après bakomaka calme ale bakomi surtout matière mosusu ezalaka bongo bakongole bazalaka bongo bazala ondire batakwiti ondire kwiti moko ezwi bango ale totebema na motu boye tofinga après balemamaka na bango omoni bakomi na eloko mosusu et surtout boza bato na rando bomifinganaka fukozala na mayele na komibomba kare na mibombaka na ye bino bofinga na bino bokita bomata boluka rieta bokomona ye te na kombo na Yesu bandoki na réseaux sociaux boza mitema mabe bakongolais pourquoi bozalaka boye boza mitema mabe na bana mike ba innocent bana bazalaka mabonza o Nzambe apesi, pourquoi bozalaka mitema mabe boye bandeko bomisala barando na bino na bino me botika bana botika baparent botikaka bana botika mibali na kote me bosalaka barando na bino botiaka bana na kati te Benita eteya yo prochaine fois soko zwi zemi bombango landa te exemple ya Karine tuna ta Karine osalaka ndenge nini osalaki ndenge nini po batela mwana parce que boza bat na rando bolingaka kofinga bolingaka matalana. Alors soko moni koza forte na kati ya prière mama fanda na yo calme tika fana calme ba obunga na yo na réseaux sociaux wana ti mukoloko bota ale oyoko milakizo mi monisa parce que réseaux sociaux na bino oyo ezali bien mais eza mabe ezali bien mais eza mabe eza bien te oyebi d'abord ke na kota mobali oyo abalaki yo
papa nsa o akufa bozalaka d'abord bokitaka bomataka kuna bana balelaka mpe ke nani héritage nyonso yo moto eti kozwa. Donc mbongo nyonso yo moko mpe oyeka na keso soso ozobetela yango tolo ngai moto nazwi boye nasombi boye nasali boye nyonso baoyo baza na mboka papa nsa yango bazokoyoka, baoyo nyonso baza na kati ya Congo bazokoyoka, baoyo baza na poto bazokoyoka. Soki bazwaki ate eloko te me yo ozobimisa ngo na kati ya keso soso yo kanisi bakobetela maboko yo kanisi mama nyonso wana ozotia yango na donc nyonso wana mpona yo ozomona kaka neti obimi gangi. Non, 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 bandeko na biso biloko nyonso eza ya mokili ekotikala ekoleka lokumu nyonso ya mokili ekoleka. Benita lelo ndenge ozomilela yo moko yo na nani yo moko réseaux sociaux etikali TikTok bato nyonso ya rando bazali Merville ye wana tomboki kuna azokoloba azokosepela me aza pe na bana ozokosepela na pasi ya moninga Merville oza na bana eza bien te yo batama kote nini olingi olobake yo nde moto osimbaka mvela nzambe obeya Yesu obatama na nini bino so bosa bato batala na bato na rando yo ozoya kosepela na pasi ya moninga babetaka tolo na pasi ya moninga te ata bozalaka ne boyokanaka te me na ntango oyo moninga azwi pasi toyebi mpe te soki eza ya solo obi ya lokuta yo pesa ye mecondoléance pesa ye bacourage me kosepela te ozosepela pourquoi oyebi ya lobi le sel moto ayebi ezali nzambe me yo Merville oza kosepela mpona nini yo obatama kote nini obatama wapi donc seke yo moto oza ndoki moto osali ye bongo donc rando na bino ezalaka ya se ya motema ezalaka donc bosalaka rando kaka ya monoko bongo te donc ezalaka na se ya motema na bino en tout cas boza bandoki ko ero moninga oyebi te aza place nini moninga oyo aza na chambre nini moninga oyo azokokanisa nini ata moto yango balobi ke aboma bapara na yo mais soki oyoki ke likama ekomeli ye quand même okopesa te okoloba mpe moninga na ngai ata toswanaka ata tozalaka tolobanaka te me na era pasi na era liwa fo kozala na motu moral donc okiti ata motema ata moke me ozomilakisa nango na réseaux sociaux nalobaki nasalaki boye ekomeli ye omoni ozokofinga na bato soko okofinga te nakakeni mokonzi yango oyo omolela okomi kokota bikotakota maser bandeko bakongolais ozobeta mpe toloke ezali famille ya Ramsès bato bapesa bainformation bapesa ko yango famille ya Ramsès yango bazalaka mpenza na bamikolo na kati ya libota na bango upa eske bazalaka bato upa pozwaka information ya mwana ya mwasi na bino donc mwasi ya mwana na bino mwana ngo mpe alinga bakoko na bino bozopesa Merville information mpo aya kofinga ka na réseaux sociaux aya kofinga Benita aya kofinga franchement ata bolingi moto yango te me botika ye bongo amifanda ke bozwaka bainformation bozokopesa mwana mwasi o Merville mpo aya kofingaka mpo aya koloba n'importe quoi vraiment en attendant moninga aza na pasi en attendant azali mwasi ya mwana na bino koko na bino pe mais azokosepela nango bino bozopesa bamatiere bozosepela nango mpona nini boye Congolais azalaki moto ya motema mabe boye te Congolais ki motema oyo echangea bino boye ntina niveau boye ya ndenge nini Congolais pourquoi motema mabe ya boye bandeko Congolais motema mabe ya boye bouta nango wapi echangea bino na ndenge nini kozala na donc liwa ekoma na liboso ya Congolais olie bayoka mawa donc baconsoler moto azwi problème maintenant Congolais a changea ekoma place ya kofilme ekoma place ya koseka ekoma place ya kotiola Congolais ti wapi boye ti wapi Benita eteya yo Benita epesa yo leçon donc Benita po o changer
parce que place oyo ya réseaux sociaux ezali place oyo obemaka bana te ata mwana yango akoli akokisi 12 ans 15 ans etali ete yo moto olukaki réseaux sociaux ezali mwana wana moto atindaki yo te na réseaux sociaux sala yo moko rando na yo bunda nango yo moko me tika bana libanda ya réseaux sociaux etali bango te yo moko moto oluki yango sikoyo olingaki kosimba mwana na yo mwana operdre mwana na poto ezali na bamashine ya ndenge nyonso seke badokter basimbi ndenge nyonso baforce ndenge nyonso esimbi te mwana akei a cause ya baparent ya essence baparent oyo bamibombaka te baparent oyo bazolakisa nyonso bakosala eloko boye balakisi na televizio bakosala eloko boye balakisi yango motu nyonso amona non elakisi ke bino bato kaka boza nango bato baza nango te eza na bato basalaka makambo minene na kati ya silence bino kutu bokotelema te bolika motu nyonso mimonisama na kati ya réseaux sociaux ke ye asalaka boye non boleki te eza na bato bazosala makambo ya nkuku ya minene bazomilakisa yango te en tout cas mais sikoyo moyo topesa yo tort eza te tokopesa kaka courage Benita eteya yo mpe mobali oyo aza mobali mpenza bokofana na ye mpe te soki mpe kokoloba ke non esila na mobali oyo Ramses osilaka na ye kaka fanda na yo moko paske na minute oyo ozosouffrir yo moko aza na ye kutu na yo te aza na bamboka na ye kuna soki na Dubai yango azali ye soki na Chypre yango azali kuna me yo na minute oza na hôpital yo moko ozokolela yo moko soki na ndeko na yo ya mwasi ye aza te soki libala yango na nini yango wana en tout cas soko boya ye pe boya ye fanda na yo po fana calme ti kuna pe okozwa pe mobali na réseaux sociaux na bino ndenge bozali pe okozwa pe ka mobali parce que azali mobali moko boko continuer na ye te po d'abord alingi yo te d'abord azo respecte yo te azo zilo bambanda yo moto ozo bokola ye ozo pesa ye mbongo mais azo respecte yo te na bandeko na ye bazo respecte yo te na ba famille no so ba famille na ye soit disant balingi yo kutu même pas mais siko yo ozo mi pesa na nini to comprendre yo pete ozo mi pesa na nini kore am ozo mi pesa na mwana mobali oyo ozo bondela ye pourquoi nini yango oyo apesa ka yo extra onano mona nanu te onano simba te oyo ozomi pesa na garçon oyo azosala makambo minene boye azolakisa bafilme par-ci par-là ozokoyoka yo moko na matoi bandeko nde bazofinga yo tongo pokwa me yo kaka mobali na yo kaka en tout cas Benita eteya yo prochaine fois kokontinue te na mobali ya boye en tout cas nzambe moto apesaka mpe nzambe moto azwaka mais prochaine fois soki ozwi zemi na yo batama komilakisa te batama soki okoka te benga ata Karine ayebisa yo asalaka ndenge nini ayebisa yo ndenge zemi ebando kweya ye asalaki ndenge nini mpo bato bamonaka ezemi ekweyi baloba kaka ke ekweyi mafu mais ariete aza na bomoi ituna ye ayebisa yo ke Karine mpo boza bakamarate oyebisa yo no osalaka ndenge nini ozwa mayele te zwa mayele zwa mayele Karine mokonzi bagangaki awa bima alakisa eske abimaka ariete yo azokende 2 ans moto amoni ariete aza en tout cas zwa mayele toyebi ke oza na ta moko ya pasi oza na kolela toyebi pete soki eza ya solo soki eza lokuta soki bato babimisa yango mpe ka bato balingaka yo te mpe toyebi te mais likambo eyebanaka kaka du fait ke eyeboye seke eza ya solo mais soki eza ya solo te courage soki eza ya solo mpe courage parce que pour l'instant tomoni eloko toyebisa yo te tozokabola pasi oyo biso nyonso ensemble mais courage prochaine fois kokontinue susu boye te kolakisa yango susu te merci
la famille ernest bokoza video na biso to partager to s'abonner to like to aimer e kosala biso be na Nowela TV nazotika bino babutu amalamu nzambe na lola abumba pe abatela biso merci ciao ciao